mobala liboso bengani mi bali obengani oda 45 millions obengani na bengana te bon monde bakenda mama bakenda et ça ne va pas on se casse tu vas forcer te Banza London TV na nani na yo arena esa la bino ndingini esa lono ndingini esa ma bien beaucoup na mo rajour ko makata lelo pour na que toi assire na papa Hervé Bonjour, bonjour, na batnos to bala na biso na kata Greco TV. Bandeko nos to bala na biso pe na bala meeting news, pardon. Merci na vena ngai dino image wazana sima réalisation oyo et surtout tali na comment pour moi ni vena ngai vieux Joël photo mbetenge mikolo balo biologie za ka sambizanga. Ngolo donga to kiwa biso ko yeka sambizanga sekezonga. Na so yeka idéologie sambizanga zonga déjà merci na ba onions tout balanda biso a robotika ba commentaire na bino ba onions surtout boya ba pona ko tikela biso ba commentaire positif o bolo ba pe bo pesa biso ba critique selon salo ezo salama merci beaucoup na mama Botinga mama Marie merci beaucoup na bande onions tout balanda biso lelo na yambeli bino mo oyo na bike ba tebele ba yebi so ko tina ba TikTok okekuta na kata TikTok azana na kata TikTok azotepa tepa na kata TikTok babingi bango bana poto ya tongo babingi bango basera poto ba fille ya poto na otika bina bo découvrir et mo bazana bonjour maman bonjour na bien mo na poto to na bingo na kombona moi na poto mais non fomi na kombona na bien mo na kombona o babingi la rayo babinga na fille na kombo ni na tala na TikTok bamso babingio la fille qui dérange. Est-ce que ça vrai? Comment on a senti? Mais la senti vous mais n'engi batu soit bingo la fille qui dérange. On dérange à banane? Ah je sais pas. Ah. Merci n'engi mino bo Monique isa nasi nzimbo. So botali da ko nzimbo ne le bino de alikamo. Le nzimbo mbongo na mbongo. C'est ça non? C'est ça? Et ça siku o nzimbo. Nzimbo. Ah ouais donc aux amis Congo. Mutabandi. Neza kumba ba Congo hein. Mutabandi. Batabandi. Bitumba ngelo wa bitumba. Eh. De comment les gars ça bitumba. Bonjour maman. Oui ça va. Santé ça bien. Nasi afa, nasi abotana. Abotana aki. Oda abotana, na soza mom qui est timide. Mais na TikTok ça la boité hein. Na TikTok ça boité hein. Pourquoi aller nous timide? Ba caméra bang ça yo to vieux Joël mta bang ça. Vieux Joël mta bang ça. Ah ka boy. Mais quand on a cette idéologie parce que Nicolo et Big vieux Joël a biso idéologie sambizanga. Toujours na kata sambizanga. Na sinzi bolelo to yambio en tant que to ebike ozamona poto ozapi mama na mboka oyo papa kozala nasi tingu oyo zali. Na yambio lelo comme mon papa Hervé parce que ba biso ke yo pendande golo makila yo ne penda moto simbi ba golo na kata TikTok a plus to monio pe oza fia na kata TikTok o sala ba bebele na kata TikTok ide wana na ne wuta ki na no apuna okoma pembe na papa Hervé. Merci. Là vraiment depuis papa Hervé azaka na quartier là azaka na pardon azaka na maison mère. Ouais. Na bana vraiment c'est là na papa Hervé. Ouais. Et puis à part ça famille formée j'allais. Na papa Hervé. Belle sœur moi c'est attiré pour la Karine Karichou, un gros bisou na yo. On a vraiment meilleure amie na nga. Donc la partie ça Karine et puis tata moi si na ngai azalaka abota grand frère Ferregola. Il y a Willy qui est son nom qui pose en paix et puis ma tante aussi. Tu vois vraiment la famille aussi toi na Gola. Tu na Gola la famille na biso, moi na ya Willy. Oh il y a un grand frère papa Hervé. Après ça dans la CP la musique à papa Hervé dans l'os la naï depuis maison mère dans l'os CP la naï. Yango senga ke na CP la leti le ndinga koma. Donc ce que Nathalie bien les lois sur les gauloises, eza pona
il y a lien famille au Boussali, on a un lien famille au Nostolobeli. Et ça peut pour na bongo pensa te na ko ba pena pour na bongo te na sepela ndenga yembaka ndenga zalilaka. Donc la chani famille à part mais na sepela ndenga papa avenga yembaka. Pour ce papa vazo yemba donc même à tous aki na kanda na stress ameli directement sur qui papa avait stress maman elongwe. Donc c'est ça. Ok, merci beaucoup. Donc déjà, il faut comprendre que à part cause de la fanatique, il y a fait rigoler. À zapper un lien familial na artiste. Maxime ni fani nsimbo. Na lingana tuna likambo moko pona bino bano bofani na poto pona bato bokoli na poto kwa yo ye oye koya na kimokolo to obutani pina na poto. Tenga botani na polote na botani na poto te. Oye nga papa na mutabengi sanga. Papa na mutabengi sanga. Papa na mutabengi sanga avec ma famille, papa na mutabengi sanga. Olongwe Congo yeti. Na longwe Congo, ko na longwa Congo na âge à 9 ans. Na ke Gabon na yepoto na âge à 15 ans. Aujourd'hui j'ai 40 ans. Lelo na 40 ans. Et ça biso poto na bino asiro. Na tango oya poto le bina 9 ans. Na âge nini? 15 ans. Na 15 ans. Donc au Kenya no Gabon, après na Gabon donc na 9 ans. Après na 15 ans de oye boina poto. Bo yebisa ngai na siro na tango koma ki poto. Poto na bino zaki ndengeni na siro na tango koma. Bon, poto na ba série na biso wana. Na ba série na biso na poto ezalaka vraiment bon nga pe na la peu trop serré à papa à mon père. Wato fa na port de Lila. Nga mutako tsanga imilier vraiment eza Renette Kapaya. Que je salue Renette Kapaya mutako tsanga vraiment imilier que obaye balelo na Sinzingo valable c'est papa Lorette Kapaya. Pour ton enfant tous mis sur le fan numéro 13, bon bon fan numéro 14. Donc mutako tsanga vraiment imilier Renette Kapaya. D'accord, découvert dans le commis Libanda, donc pour te remettre à la bien par rapport avant, qui maintenant, pour te assurer bien. Ce qu'on dit les bébés, c'est pour te selon. À l'époque, il y avait aussi, à l'époque, ils avaient la vie à facilité, la coopération, le lot aux amours, parce que la plupart des bandeaux comptaient vraiment café. Les bandeaux préférés qui a sali cop. Donc vie à facile facilité kokéiba batebele toyebi la fini ba miyibi primaire na lobika le son accompagne bien merci beaucoup na nengo lobilo kwana en tout cas merci na vina ngai Joël Samizanga mta accompagner biso awa le son comprendre bien pour toi karbo bana ko vivre na koyiba ba misusu bana ko vivre na koyiba ba misusu bana vivre na cop c'est ça maintenant on ba cop ça qui cop ni coopération donc coopérer koke donc bimisa bilo là c'est un magasin ko sala ba faux chèque et là pour l'instant là il y a plus les ala société pour le seul mot que ça la coopération ba kangi parce que ils ala irenia les sous des ala souté ah maintenant comment pour vivre faut musala ba tout ba comment le monde il y a musala donc le commis pena qui a avant musala parce qu'avant vie ça la facile ça la facile. Et là, maintenant, comment vraiment Moussala, c'est ça. Comme il faut qu'il y ait des cailloux. Il faut qu'il y ait des cailloux pour vivre bien. Mais ce qu'on dit, c'est que tant que tu as âge de 15 ans, vous avez l'opportunité de temps à tenir un peu. Ngai nga sala ba formation na ngai, azala formation. Mais na âge de 15 ans, zaki na mineur. Na zaki mineur. Mais mineur ko bana ko ta classe ou bana autant. Si na tanga et puis na sala pe formation tout ça là. So pourquoi bana basi belé o batangi ana poto o balobi ba o bayakala bande ko belé o bayakala baloba na biso soit disant batangi ana poto mais pourquoi ba ko retrouver bango na ki préparateur de commandes na ba misala mo boye oyo peut-être oyo bato batangi te mutu fo basala pourquoi besoin que se retrouver na makambo soit ba classe o boloba ke za le quota bon ça dépend selon formation oyo sala ça c'est leur formation oyo sala d'être préparation des commandes tout ça ça c'est leur formation oyo sala et le koyo tangela tout ça donc si on comprend bien mon toyen à 15 ans de photo attendre qui préparation des commandes c'est ça ouais bah parce que mon salaire est facile il y a moi de commandes même à tout ça diplôme à nini mais pour ozoa kaka ni pour au vivre
il y a moi des commandes même il va na poto va commencer à passer des commandes au sam sala livrer tout ça bana batangi awa bana pe babotani awa comment pe aussi na tuna ba o batangi awa parce que o babotani za problème oui oui c'est ça là mutu so akobotama awa mais atangi pété te akene pe classe akini ne classe ba comment pe au sala bana pe babotani pe am sus pas comment ça comme ne au sala préparateur de commandes ça des commandes tout ba livrer ba nina ba Amazon so tanet ba nina ba livraison mi bana ba bana ya poto awa ba comment ça ba livraison ba Amazon banina na même na ba courrier na ba poste bana botania so question so ezaki pourquoi bino bato boya poto kala surtout bino ba maman boya ba poto kala bolingo bengana ni bali na ndako eza phénomène nini eza diable nini lata bana basio bofandi na poto banda kala parce que bande ko basi bazoya lelo na poto balobi ke so ba obeba eza pona ba conseil na bino ba bofandi kala na poto eza phénomène nini yango elona ngana luba ezate ke kaka ke bana poto ya kala babengana mibali ya poto bazala ba comportement ba sale comportement bazala ba sale comportement mobali mususu azaki ta mususu ye muta osala mwasi mabe me libanda azolinga ake bebisa image ya mwasi bozofana neti mibali wana mwasi azalaka na ye bien azwa ta mususu en 100% mais libanda oke sali image ya mwasi abisaka mwasi mabe ye moko abimaka libanda me akosa akake basi baza ebele neti ngana yebi mibali wana soko mondeti mobali obetaka lisolo ya basi mwasi na ngabo seke mobali na mkaza mali ko mibala poto malika kosalir basi mais bino pe boa pe na ma bino pe boa na red côté mususu neti nga personnellement nga azala na mobali mo pas azala na sale comportement bon bengani epe na bengana ete me nga mobali ce que azala ke neti bosobo swani ndezala ke mwasi akange elongi mwasi akange elongi tout ça ni bole mwasi asilika mais ye mobali to bo swala nae ole mwasi amata neti la papa yesko mobali au moins que moi ça za na se mais mobali déjà bati likolo mobali abimisa biloko na ndenge ya kobatama mais yo yeba te mais libanda asalir mwasi na yeke mwasi abengana benga ok archive mais bino pe bokena osali mibali libanda ti bino bosala mote mais tout le monde a bino na ba TikTok sur beaucoup na ba TikTok pour le bi mibali baza mabe pas de problème zela tozo ngana mo mkina sima parce que ezana eloko mo soufflenga wana ndenge olobi ke bana ya poto bana babotami na poto bakoma ba livrer ngana yebi eloko moko ke mwana tanga mwana akoli na mboko oyo babotami na mboko oyo atangi na mboko akokoma livrer te parce que ba auto yebi ke bana batangi na mboko faut bakoma ba docteur ba ingénieur mais ba oyo bakoma ba préparateur de commande bazande ba o peut-être ba ba conseil ba parents ba kuma olala libanda ba dingi classe té peut-être ba monde le ba komi ba livreur pe ba préparateur de commande est-ce que vous êtes d'accord nanga boso ba oluka musala o ba domaine o ba sali ke o ba tangeli ki ba ozo musala te mama est-ce que poto peneza Congo o mutu ko fanda 2 ans 3 ans zo luka musala mona ate mutu azana mukanda poto à cause la que en France so ko musala ke sala ta na Belgique pas en nationalité tout le monde a monté sous l'Allemagne na Portugal qui est na Suisse so yo monde za peut-être so ingénieur aux master peut-être ya informatique ok ndenge no ofanda o ça la préparateur de commandement c'est que bino ndé mutu bwana problème tango yeki poto bolinga e classité exactement ça monter exactement bon monter c'est que bino boyaki poto c'est pour cela que les gens comprendre que mutu moko awuti Congo ayeka calamité asali 2 ans na poto so bazuka mukanda o inanazi mukanda comme okota comme travailler comme chef d'équipe ya yo mutu ya de poto kala après yango bokomi koyoka na baninga na so lukunia neti ngandinga asabo na sinzi mufala na vie à personne envie à mutu te et na vie à mutu te ya yanga yango mais bana bato bazouta ba Congo ba oya bana bato bauta ba Afrique ba oya bazo gagner bazo zwa bato basala ki mutema mabeza bato bauta na ba vie à passe o ba galera na vie à passe on parce que la bato mitema mabe net ngandeza na vie à personne na vie elo wa mutute ya yanga mais na ibisi biso ke bino bano boye poto o bino ba mama o bozana poto aboya ba poto bana mike
les seuls musala boibo sala bien za likelemba ko ça peut likelemba peut pas mauvais hein oui un peu mauvais t'es encore les choses ba o simbe lombongo ba o garder lombongo oko chambo na banque bo mbongo na banque moi que le problème mo boya ya année ce qui combien tout ça ni bo eyezu mbongo vous me likelemba aussi parce que na mon appel bato ba sala likelemba ba ça peut ba faire amener na Kinshasa ça va faire amener so asali ke bakangi c'est ça qu'on est ba au pesa muto au bombele mo pour là aux zombongo wana au sel ngoloko ya munene la plupart basi on peka bato so kila mibale on ba sala ba faire amener na bakongo na moni net na série na binona babana olinga te botanga classe la difficile na poto et ezaki ndeka ba mal à la tête à la maison pas mal à la tête à la maison pas mal à la tête et puis à l'époque là ba musicien la plupart ba musicien ba baby ça ba vie ya bana bato et musicien baby ça oui parce que à l'époque ba musicien so ba musicien ba yebola na ba musicien ba kofi ba musicien ba wera ba musicien ba nani tout ça là autant la bagarre du nord tala ba poussette là maintenant là na 2024 au monde ba poussette des à sous TV il une image ba mbote na place aux allées tout ça là il vient d'une image à ebelo nga na olo eza bino munene bobandaki olinga kolanda ba musicien eza ba musicien te mutu babebisaka bino wera benga olanda e eza ba loyenge ba période les aba ba loyenge ba période ba loyenge sikotan yoro no ye bisoke poto échangeant poto eza lokwa neti ba poto o wana ya kala te poto vraiment échangeant sikotan bozwa vie na bino nyonso to bolekisa nsima ba musicien pona babwaka bino ba mabanga lelo sikoyo bokoma komona vie na bino ndenge nini po bana ba musicien wana na momo bana ba pays ndenge nini bazotanga bana ba musicien wana lelo baza na ba gouvernement bazosala siko bino bana na bino baza wapi po bino moko pe boza wapi neti na bana bazwa baki na mwana ngali bosa salaka j'ai sali mon fils qui est musulman on a le maman et la papa donc il travaille moi on a salaka entre temps avec manager parce que ben erreur biso to zwaka to limate ke bana biso to boti ba rattrapage eza ba erreur Zabere, c'est un yo kerboé tout ça. Est-ce que berero yo kuta bali bako yo kuta non? Est-ce que yo sepela ke bana no baso bali bakuta li bakwa? Jamais. Netinga libanda nazana sinzingu valable. Mais na katsa ndako nanga na sinzingu valable te. Na katsa ndako nanga nazana Nancy. Valable na tiki on libanda. Tant na kota ndako na zi valable na tiki on libanda. Na katsa ndako nazana Nancy. Pourquoi bolinga enfant na mibali moko te bino bana basi boya poto kala boso esimbi to sani de so esimbi te fo la sabana no ba ben oui so esimbi to sani ezaka lokumu to ezala banini ezala lokumu te leti ngalinga na zabo leti ngalinga na elo mo ke susanga mutu te oui ngande na zabo la linga elo mo prendre la tête te si ça ne va pas si ça marche si ça marche pas je casse donc c'est normal là si ça ne va pas oui eza normal ngo fana bana no katanda ko deti ngande na zabo nde na zabo na décida déjà ki na décida ke moninga mubalo o yo kota na ndako na ngeza mubalo o la tsanga lo pete na sapi et puis nga na bomba te le baki na bana na apprendre à laisser so bolinga ko juger bana mibali puna nini po bino ba erreur déjà de sali na vie na parce que nga baba la bino za passe ya na ndeni o baba la ngati et oui so simité deti nga ba choc ko ngana o choc ko ngana uté ko zo no linga sute ke mibali mai na ngana nini choc nini mo tozo oui deti mibala pour tant solo ba ke non mibala pourquoi bino bana basi bolingi ko bengana mibali na banda pourquoi ndamo ko na makampo ya mibali ndamo na victime naza victime ce qui ça ne va pas à qui supporte ça qui parce que ça ne va pas na bino ezala neti problème nini problème nini oyo ko si ko mi bala poto sko ba comprendre até mais surtout ba o ba ou tablette wana surtout ba o ba félicide bangola mal à la tête tu vois ba félicide angola mal à la tête aussi bien non bah oui ba félicide angola mal à la tête
Ah oui. Mal à la tête par rapport. Oh, mal à la tête, ben, je te jure. Mal à la tête. Expliquez bien pour te comprendre. Et ça parce que au lingana na mobile mo na Afrique du Sud to utali Angola. Ngana zo Afrique du Sud. Ouais. Afrique du Sud na Angola, mal à la tête. Pour na selon moi, on les opinion na. OK. Donc bon, ça on a tali bien. Et puis ce qu'on tali vraiment vrai mobile, vrai noko. Vrai noko à comprendre déjà vie, réalité à vie. D'être nga, on tient le d'être nga, na zaki le d'être mobile. Vomina ça, d'être nga, d'être nga sur les mobile. Non, pour faire que moi soit déjà ça la vie, que au moins ça me ça la vie. Parce que son au moins d'être que moi soit déjà ça la vie. Azana banane a comprendre déjà vie, alors que Lucas ni na libanda. Mais vous avez na mama Lucas. Te nga sur le micro ba ba bo e boga ba tout les solo e ba tout les pili solo si la raté. Jamais. Mais à moi, Nati. Alors que nous lukani libanda parce que ngana ebi déjà que moi so déjà oyo a sala déjà vie à sakana à kota ba concert à kota ba boîte à sala tout ba boaka ba sala tout oh tout esenga que a sala na mukilo a sala déjà a komi siko fazika otala ka que mes enfants na otala ka bana na ye siko okuti siko moi sa bongo moi sa za fidèle na yo moi si pas yo na tanwa galère. Et là, au moins, il y a un tambour, il y a un mata. Vous avez un mobile, moi. Au commis, mata. Tant que vous avez un mata. Et comme nous sommes yoté, à comme il salir yo, à comme il film, même il n'a pas de aéro, ou au bano, va bien aller papa. Vous avez un mobile, moi, autant Angola, toi, autant Afrique ici. N'a zolo bakaka. N'a passé, oui, n'a zalaka pe na mobile, moko, mais non, il y a dans la place à outate. Nga na victime na makambo wana nga penza omoni nga liboso na bandaka ko condamner bashi oyo ba trompaka mibali nazalaka pena contre bango ke azana mobali a tromper mobali moi ça libala a tromper mobali nazalaka contre mais là na koma pena pour mobali solo moi ça na tromper mobali na koma pena pour nani oui na koma pena pour mais pour nani. Dès que moi ça sala yo mabete yo bimaka libanda o trompaka moi si tant ko ya bobo soni na moi si des akadisite entre yo na moi si na mobali moi si na mobali bo swana au lieu que moi si atomba moi si ça tomba voilà tu vois yo mobali o koma koloba lokola net yo moi si moi ça kitina se me yo likolo muke ezaki moi ça zo abenga na oso biloka boka libanda mais mobali nzoka abimisaka biloko maka moi so moni mobali me mimi sakodo Moni sakodo, so moni ga mobala so me makasi sakodo nga benga ngo ebundeli. Mais nga bela bima o mesa non. Tenga na benga ngo ebundeli. O mona ke mobali tam so sa memi sakodo o kasati ke tam so sana babilo ko moboye alingi po aki amema. Tam so sa na mwa course mo bota so melo mais o e bateke nzoka mobala zo ozo fali na ndako abimisa biloko malembe. Mais ce mobile bimisa biloko c'est parce que comportement de raison on n'a pas na raison comprendre déjà awa so na lobina fanda ga ngala nazana copine na moko boye no cité kombo na été na copine na moko boye abanda ko fanda na mobile afani na mobile pendant 7 ans et demi balinga na mobile na ba 2016 baba eko bota bana mibale. Moi mobile na tanga uti Afrique copine ngana azu mobile wana le azu mobile wana a façonner mobile tatouage abeti sa mobile tatouage locks asali sa mobile locks et puis mobile azwa même na mukanda ya mwana na ye apesa mobile pour asala kanango ke o esate ke deti ke ozo sana mukanda ya mutu moko boye pesa bakata banino ba pourcentage ezala raté donc mbongo penza moi si pesa pena musala alukela même na mobali musala mobali salaka mais mobali wana asala ya bini mobali wana koma obima na petite na ya memeka na ndako na mwasi wana ba paksa makambu to ebele mais asala mwasi na ya minene lelo na ba réseaux sociaux to mona na ba TikTok mais akoma kofinga mama ya bana na epa likango o ba koma leke ba bota te o likango asala tuke lelo na soki alata lubu te likolo ya copine nga
siko ya bongo siko soki mwana mwasi ana siko copine ngana lelo zi mwa mobali moko boy yo kaza za suna confiance à mobali wana pour déjà azu déjà choc mais ça peut la même chose ça peut na bana mibalo pe bazwa choc à cause na bino pe peut-être zofana na mobali ndako moko mais comment koganga na mobali lokola mwana muke o tindaka bana na yo bazanga pa mobali na yo respect soki mwa problème komo loba na bana no babeta mobali na yo ozwi mais eza pona makambo wana parce que ça pona ba comportement na bino mibali d'être ngandi na za personnellement ndi na za boye mobali d'être ngandi déjà na bana na nga ndi na za na bana na nga déjà na kolinga te ke un surtout d'être mobali to ani na bana na kolinga te un jour ke bana nga basimba ye na nzoto eza selon éducation oyo opesa bana na yo eza basignance tout te ponga pe na mona bin na mona ndeko moko mwasi aotinda bana na ye moni so aye awa bobeta ye pena babeta nani mobali ozo vivre na ye te lo ba wana ndeza ye selon ye ame nga pona nga tant que bana déjà toza déjà na lien moko sangisa déjà na kati jamais na autorisé que un jour que bana basimba beau-père na bango jamais et c'est là je me sens le bande basi wana nde bazana éducation na bango moko na ndenge na bango mais pour nga selon nga esimba te po eza ko leti po lelo soki leti bana nga wana basimbi papa wana na nzoto l'air bana na yeba ko apprendre plus tard que tala bandeko na basimba papa na nga na nzoto ebi esa ndeli eza kitoko te donc c'est ça vraiment merci beaucoup na profiter na pour pesa mamba mode pas ya berger Moïse ozo accompagner vision na pesa ba mode belé par prophète Brivi donc aux en pour ça le vous kanzam aux en pour ça ba privilège yo esika bobondi les aga moko na noisy les grands utana na prophète Brivi a tia le boko pour sentir que na commune botambola malamu donc na église amour vivant la pesa million stumbote bande konos to bokombananga na bosani de mère Bénédicte mbote belé pa na yo na bosani te bande kona ngani stuka ya amour vivant maman tozongi pa na yo accompagner vidéo no mo na TikTok so beta fille mo bo na TikTok asala kioni ngai ouais no beta ku na TikTok obeta moto obeta fille mo bo ba filmer zo beta fille mo bo yo ko sentir lelo na obeta na mobali na ngai pona nini bino basa poto boza agressif boy le somo bada bimina mwasi mo libanda bino fubo kinza ko beta mwasi wana pourquoi vous salama mabongo mwana mwasi wana ko beta boza mwana na oti fille wana na moni obetela ye apoza la mwana na yo obeta ke poani ba âge mona mwana na nga oui tout à fait normal ba âge mona mwana na ngai bon na edika ki kaka na edika ki pona la sebe ki na mama na yo le edika o dike mbanda ntele ambanda na tele edika ki parce que pour oya bande ko finga na za papi na ye grand-père na ye et puis songa na beta ye na lobango na beta ye pona mobali te ponga ko bunda pona mobali te mais bobu na beta ye par rapport à finga papa na uta ko kufela papa na uta ko kufela papa na zana na pasi na motema nana na pasi que na mboko na tikalinga moko à part mes enfants na le na pasi soka ko finga nga ata ko changa ne fala finga nga moko ako fingela nga papa te et puis tant on a beta qui na beke na beto pona mobate na beta pona papa oyo akoti na sama belé kaka même pas un mois maintenant moi qui mbanda pe jouer qui rôle te ngana mbanda na mais so mo tabimi na mobile no seka zambanda na te azambanda na te non bo ki mbande zala non azambanda na te mais ki mbande zala te azambanda na mobile te ngala na mbanda te azambanda donc juste expliquer nga ki mbande zala non azambanda na te azala mbanda no te ndenge ah voilà benga ko za to botoli mobile te abotoli ngate ngane na boya ki mobile te na botoli mobile te biso to moni beka botoli mobile te abotoli nga mobile te ngande mutu na boya mobile nga na mais soki yo mutu ngande mutu na boya mobile mais zela to boya ki mobile comment possible que ne beta mwana na parce que ezaka ki parce que ayaki ko affronter nga tipa na nga c'est grand banda mo matata ayaki ko affronter nga sko ba faux délire mama ba sala wana ki ya ko finga ba na ba réseaux sociaux ya ba genre na ate nga na ya mama na betio na corriger c'est tout amba na ate et puis na yebi c'est que na bi que so na betio
eza pona mobali na betio parce que moni tato akotina sa mabele na betio pona et puis place azali a sepeli nde na betio famille ba réagir quitter ta montement ta famille na yeko luka famille na ye na kena jumo bo terrain na kena jumo bo terrain na nini na Aubervilliers dernièrement ifungama na Aubervilliers na fana ka boye na mona ba salité mo ba yebo ba beninga perique na lina tembo bona mona mo kiti mo ba minga kiti ta tango na lina tele maboye pona réagir na moi déjà kuna ah kwa hiyo ba pesa la bien kwa hiyo ba na yito bwa ba mo so ke ngasko ba deli wana zala na ngote mutakorija mo ka mo mba mutakorija de ba manda ba Orlando tina donc c'est ça donc na ko fula na manda botenga za mbanda te mais mutu ba Orlando ba yo ba ngone ne te ba beta te ngam na le bombanda mutu esala ke balanda yo ba beta ezabo kwa neti ke deti ndeza ngani na zabo na mela diamba te na mela cigarette te ezaba ba basali be fe na bona na cadre ya drink moni drink na biloko ba no mela bo bi neti so bo bi ba canette so na mbalo moni ba mbale bele ba mela ngo ba be ngo soki vodi ta déjà ke ba fimo ba mela ba vodi na diamba talaka bato ba mela vodi na diamba talaka nde baza est-ce que pa muta bongo bata salité banga cause na ko approcher ba bata salité muta salité wana bata salité wana bato a salité wana mais muta salité wana benga ye muta yokisa yo motema pasi ya te aya toucher qui au bena place na banza place au fanda ki kanda ne to dala toucher bord na ngai elote mama bosenga fo mettre Maurice loba elote merci maître Maurice bon je salue ma copine GB ba bi makambo na loba Laurette Moukou n'a pas ébi. Oh, valable. Ici, c'est valable. De ça qui m'a naté. T'es qui m'ont mandaté. Il y a des qui jouent. Qui me t'aiment à passer. Son âme d'abord, c'est la moninga zoua na bien balé. Petit ayo lukangai. A lukanga tina ba TikTok. Azo ba photo na a publier ba do finga nga. C'est qu'il y a danger. Les a été là pour nous ba okabona mobali moko. T'es ando kabamba ngana ite ngasi kona ngana boya ki mubali wangana yo ngana boya mubali ngana sina boya ndi mubali mubali c'est normal parce que mubali ngana to kenda tina mairie to benga ka mubali ya to longolelo to sango na mairie linga oya te point parce que ça fait déjà un an qu'on est séparés mubali na bana yi oui to sanga le mam na mairie to pak sanga na mairie alinga oya longola te pourquoi combien de rendez-vous que to pesa ba rendez-vous aya poto longola ya kati la bouta ko pese même bien voit so za mobali ya kangano inde na gara Colombe na mairie ya Colombe to longola ni la pax aya kati surtout ngolo ngola pax pour mobali pati kala ndenge oh ande mobali te ngale to zala lisuti ça fait un an ngo to zala lisuti to gardons moni bonga songa mobali na ngali ngobalanga naza coincé par rapport na e antangane libale zala suti to tika na bolingo ya bana Nemboza na poza buzaga pe na posa babala bino. Pourquoi pas tout bala? Poza na posa toujours babala bino. Pourquoi pas? Parce que déjà mon bala liboso bengani mi bali bengani o da 45 de bengani. Na bengana te bon monde bakenda. Mama bakenda. Et ça ne va pas on se casse. Tu vas forcer te. Merci beaucoup on avait dit le manche mutaza na sima réalisation. Toujours que ne suis pas côté oyo na banzi côté olinga mingi. Côté papa élevé. Pour on est à autour de bagage bossa que mon introduction c'est papa Hervé. Papa Hervé Nadida Saré nos alaki. Oui, Nadida Saré nos alaka. Ndeni na mona kiamus. Eh kitoko. Le va bien. Makasi. Soit tout on a mon papa Hervé à date. Le 26 avril. Le 26 au papa Hervé au beta awana na arena. Na yo arena. Et ça la bien ni salon ni. Et ça m'a bien beaucoup. Na mo rajour ko makata lelo. Pour n'aimer que toi assire na papa Hervé. Je salue ma Fanta Fofana, ma présidente. Rôle nous à la nini na bureau à faire rigola. Ah c'est pourtant na ka faire, na le na ka faire. Obino ko za na moi stress mo bo su so no na wa ka faire moi stress ici maman. Ce qu'on aime ça la ba vidéo bon na TikTok. Ningi bo komisa la papa Hervé nous tomba futa bino. Elle va foutre c'est des amours pour te porter na papa Hervé. Après ça bino motoka comme banane.
Le col la musicienne naïe, nanga tant que sœur naïe. Vous avez moi ça musicien naïe? T'es normalement c'est musicienne dans ma fan ka. Ah donc il y a mon appel ça bien mon tout canal. Parce que moi si à grand frère naïe tu rigoles la Karine Karichou, bah gros bisous ma copa, de longue date. Non mais ami non vraiment ça tu rigoles. Ah vraiment. Ouais. En tout cas c'est que vous avez un bon souvenir là. Voilà. Il y a ma casse. Donc la poto na yo pe na ba poto ya kalata ba wa na maison mère bozalaka nini. Oui tozalaka. Ozami na papa hervé. Tozalaka bien. Donc ba bien fait déjà ya papa hervé on est ça là que lelo au comme gauloise ba na soutenir na ba réseaux sociaux. C'est ça. So ta moment na ba chroniqueur mususu ba ndeko mususu ba o baza neti to mona ça na biso sarato la et mona ba propos mo mabi pour la papa hervé. Et ça la bien dit. Wa to landela ete on a licence za bambo wana to kipa ete net ngane na zamo na sina ko pesa importance te na sarato la. On a licence za bambo wana. Biso to tala na peut-être ça to un événement munene donc le 26 avril to tala na ba promotion belé. Donc na arena. Mais dérangeant quand on a sarato la loba mabe ya papa hervé. Jamais te ko répondre. Toko répondre parce qu'il y a un journaliste ya Simanda kundenga zana. Wala bisanza mbwa. Toko banga bande sarato. Te to bangela nini? Oh. Toko banga sarato la. Tete ngani na zamu sola bina fongola live na TikTok na jina ba libone belé. Non finga on démarrer kitoko. Ça okoka sarato. Non démarrer kitoko. Ah kilo. Te non démarrer pe kitoko. Mais toi on attend biso papa va na ma finga te. Ba vrai gaulois, ba vrai gauloise, ba finga te. Somoni ba oba finga ba twana ba faux gaulois, ba faux gauloise. Ba vrai gauloise ba finga te. Surtout dans le moment où tu as l'événement à biso oyo. Donc jamais tu as finga. Pour dire que tu as fait ça la pub belé pour le 26 avril 2025. On s'en met d'habiller non? Eh, obligé. Donc on a côté à la bana. Nana kota 10 minutes na makolo 10 minutes nazolala nango mais non sala mo elo mo boye nabaki ti ba semaine prochaine okende pe na Adidas non pardon na Adidas arena non na arena kuna non là tapenda t-shirt na ya papa Hervé donc ça mo elo mo boye na ni na beta moi direct mo boye na TikTok na pendant le belaka mamba papa Hervé. Est-ce que toujours risqué de toujours double yo arena be? Te ezala, on a peine obligé. Et que zala. Pour papa Hervé a muta ba surprise. Donc obligé ezala. Ezala. En tout cas merci beaucoup toujours qui na biso na soka. Mon a peut-être à soka pour na papa Hervé zali. La caméra les a pas dit non. Mon a ya soka pour na papa Hervé. Vraiment na merci na sali pour la biso pour la date au pour le 26 avril 2025 na arena on a signé au penalty valable oui bien le bagage les beaux malade donc c'est ça vraiment na vraiment la besoin que béton penda double donc double moi quand bêta système Adidas arena donc double les sous arena wana donc j'espère que tu as décidé que tu as décidé. Tu as décidé, j'ai confiance à papa Hervé, parce que tu as papa Hervé. Tu as décidé. Bon. Bah gros bisous à Thierry Gola, mon thème à Karine Karichou, maman Ngouli, maman la Kelly, maman la Soraya, maman la Shadia. Maman la Mayron. Et ça veut dire la copine à AGB, maman l'Océan, le CC. En gros bisous mon thème à Gino Louere. On a maman à la mère doublée. Laurette Moukouna, il y en a 6 opérations valables. Priscilla Oba, ma petite sœur. Barbie, ma petite sœur, ma fille, ma Simbi, ma TikTok. Voilà ma petite sœur, ma soldat. So yene lo mo pas coûter na bango. Donc Bénédicte Cavali donc so yé pensa ko yé pero tcheli bay mo ba yelio lo e bende. Ma gros bisou na bino, viens na dino image. Est-ce que vous avez un nzembo moko senga papa pe va beta jour wana? Nzembo moko oyo ga kalo lingi pena papa va beta. Et papa avait fait ça sur la surprise parce qu'il y a muta ba surprise. OK.
papa il va me faire surprise au moins tant que yo sengelo au moins bête lo boy mona ya bête lo mo kana écouter royoka mona yo donc surprise la pas surprise bayo iba bayo iba okata moka c'était vedi na lili obwa moko ne bando imba tena na fambo ebe lo batanze momo boye bataka mwa mo ata mo mo na la voix de te ah ataki kangi yo te bureau de presse na pesi vient na bureau de presse des amours mbote en tout cas bambote believe na ma bon ozana bato lingi o pesa bambote kosili ça et puis si j'ai bambote na ça va bambote ici ba na mutu na moko wana J3 musique ma gros bisous na yango. Merci beaucoup ngape na pesi mbote na partenaire privé oyo pena sala ke chaîne etambola yemo mère nanga Ivi Mampia to Ivi Mampia leseli mutasala mariage ya mutakangi na ne oyo leseli mutasali mariage 1 million d'euros na mbogo les aventures Ivi Mampia sala nanga mo bambote bile place ozali bambote bile na batu nyonso ba compagnie biso na batu to ba linga biso abosale lo mo talis likambo ile na Canada ya Alessandra. Oui. Il y a fille au Tchoukouf au Canada. Oui. Au monde gouvernement et agit pour la mort. Et ça le gouvernement a biso vraiment beaucoup en Congo vraiment. Je suis déçu. Mes condoléances à maman et à Alessandra. Courage parce que na maman ça peut arriver à moi, ça peut arriver à yo, quoi arriver à mon tenir donc courage qu'à faire aux alliés mais n'espèce autres taper non mon dit moi dans wazali ouais non mon dit moi dans wazali non mon dit est-ce que va confirmer vraiment que ça est non mon dit moi gréco moi bêti moi gréco moi boy mais je suis pas vraiment sûr que moi n'en a couffé parce que ngana la ce que l'eau moi bêti nga c'est que c'est vrai mais l'eau que bêta maté. Ouais, mais ce qui vraiment ça bon pena passe na maman moi les cas mon donc ça fait vraiment très mal. En tout cas merci na lisolo ya moyen de aussi sur l'émission oyo que nzambe abattre la maman naï et que molimo na ipe mana kimia. Merci na maître Maurice Loma. Merci na Edino Image venanga moko yo yibi osala katsa motema. Gilles, on sait que gros bisous na ambiance studio déjà tous en abattoir donc tu bosses ni wako bon avec Kamal dans la binani GB GB maman bébé donc depuis ce mot tembele GB donc on a ça ba wale wana Kamal na wana lola la sou Kamal ta la serre na et net GB mon a porté à tango lisusu ok motema ya Junior Louere Motema Junior Louere. Ah, Junior Louere, oui. Ok, merci. Motema Junior Louere. Motema Junior Louere. Merci de te la prochaine émission. Bye bye, ciao. Bye bye, ciao.